Quand on Dubaï pesa mabete mais aux autres de Dubaï c'est quoi ça la nini c'est ça coller système voilà soit ils a que coller système mais na bonga déjà na non oh yo yeba déjà dans circuit on a depuis kala oui depuis kala ngana yeba ngo circuit to wana nazana on a braza depuis kala Lania Star, ex-danseuse Kofi Olomide. Oh, sorry. Excusez-moi le terme. Ce qui peut-être que na âge qui mona mukena banda qui soit zakita msuna âge qui mukolo o nazana ngo comme mona ndenge ba traiter peut-être ba danseuse pas car na ba orchestre té mais la communauté na biso maintenant msuna ngana binate. Mais quand tu as le message à Mama Congo, aza éducation te, aza bien éduqué. Ça c'est trop fort, Agnès. Non, na fingi te nazo loba, na talisiote, eza na ba combattant pe ba combattant mususu oyo bazo bunda list oyo ya combat oyo bango ko ba yebi pourquoi bazo bunda yango peut-être pour na ko défendre bandeko basali ko kufa na est kuna peut-être pe mboka na biso po ezo tambola pe malamu te wala pe to ko sa pété. Côté la batu mususu le roi ba mama Congo c'est comme si combat ngo neti ye penza soko na ebite ta mususu albenga ka papa chéri ba sa l'émission aboya kisiko kanda wana ou bien senga qui peut-être loko apimela qui ou bien alinga qui aboya ki ko linga esiko kanda wana etinda esiko yo a profiter na sima ya combat o ba combattant bazana ngo abanda siko ko finga ka ernio surtout ndenga zo finga ye wana mais eza son eza mawa mingi ya lo aso ko ba kosi ba tiene erreur makasi et puis mutu akosi ngana yebi siko mutu akosi aza mutu mo déjà sambwa na ekala aza mutu mo déjà ko ye déjà réputation beba siko ya lo aso ko pas ndeke mutu wana ali gabe ça paye mal au monde lo ko sali bambongo na nyoso ko na mai respect nyoso to bande ko pesa yeke wapi nga ona kolobeza pe nini ka conseil ke ndikana ba message surtout do pas ya ba congolais nyoso voilà donc muto atindi asala biloko na atia Laura Soko kona erreur Congo muto aza derrière wenge le gouvernement congolais mabeza wapi eko ikoza la bongo te e bongo mabeza pateza bongo. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022 is gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. olandelaka papa oyo nini omoni makambo nalandelaka papa wana mokolo yo jeune garçon kaka moko olembi papa limbisanga mpona dérangement biso bajeune mikongo déjà ekufi bino bozosala ndenge nini mpo mokongo na bino ezala toujours efficace et le silence démarqué. Viens. Cabinet Dr Aladji 2022 Kimana Lombango chez Dr Ahmed Yakozwa Uko Force pour la faiblesse sexuelle, aqua, pour la hémorroïde,
Acacia, Pona, prostate. Awika, renforcer spermatozoïde. Iba, Pona ko kolisanzoto ya papa. Arariro, Pona infection. Ahmed, azo soigné. Docteur Ahmed, azo soigné. Faiblesse sexuelle, IST, hémorroïdes, diabète, hypertension, hypotension, stérilité, rhumatisme, épilepsie, myome. Bengabus 243 82 97 37 164. Soit Oye sur avenue Loubefou numéro 17 na commune Yalemba. Référence salle du royaume des témoins de Jéhovah. Pona Batwamiki Yalibanda. WhatsApp na 89 97 78 138. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, les abonnés de Top Média Télévision, les abonnés de Télémonde 243, bienvenue dans votre émission Le Code de Bonne Conduite. Le Code de Bonne Conduite, c'est une émission qui a l'habitude, Yakoyambela Bino, Makambo, Batu, Obino Bolingaka Mingi, votre émission d'actualité, votre émission, il y a orientation, votre émission Oyo Emesane Nabino, Oyo Ebonga Nabino, Obino Bolingaka Mingi. Aujourd'hui, nous sommes le 2 juin. Mokolo ya Mbotama ya Papa Chéri Binadama Motopamba, Papa Yoji, joyeux anniversaire. Voilà pourquoi to poni moko ba oyo ba leka epa ya Papa JB Mpiana Anya Star azana makambo ebele. Azana makambo ebele ya koloba, azana makambo ebele ya kosala. Anya Star lobby azana ba droit de réponse oyo yefa sala et pas ya bande ko mosus, mais vous savez que cette émission ezalaka justement pour na kotia onyo ezalaka en désordre, ba tiango na ordre na Top Média Télévision. Voilà, ce qui tolo ba langage moko na équipe technique bo fongola pour que tout l'accès a été, nous sommes avec celle qu'on appelle Anya Star. Voilà. Merci beaucoup à l'équipe technique. Merci vraiment pour na musala malam obozoko sala. Merci beaucoup na bino ba enyo so bozoko la na biso na bandako. Elle est là. La star Anya. Mbote. Mbote tadi. Bonne santé. Santé bien quand mon ande ezali. Mais Anya 10 jours au jour ozoko maka munene. Ah. On a bandit déjà régime, ça fait 3 jours on a bandit déjà régime. Yo mo habite à Kinshasa. Mais yo à moi ba matembele ba foufou, surtout so na olia foufou, vraiment Zolanda na ndesa la kena muni. Mais ba régime ngo obanda kaka. Mais ndi donc aussi di ça te Anya. Te na silisa ka na silisa mais régime pesa jeté hein. Okay. Jeté. Loko apena tika ki sport mikolo yo na na kozongi la kolia ba foufou ba biloko ba soupe wana yangwana, mais ça fait déjà 3 jours na zongi sous sport na régime. Voilà une nouvelle maison hein, parce que dernièrement tu m'as pas reçu ici. Ah bon. C'est quoi Anya? Donc ka place ya malamu. Ba vie oyo nayebi ke ba danseuse bazala rapena ne loko ya malonga te. Yo pe otika musala danse. Ba e o baba na ko sunga yo ko soutenir yo ko peso moi quelque chose. Mais tu fais comment pour parce que nga nayebi na Congo air muto atika ka musique atiki succès batunyo so pe batika ka yeme yo o sala kanini pour continuer ka maintenir ko zala ndoza. Bon moi nga déjà depuis que la Nazara déjà indépendante, Nazara okay. Déjà depuis Kala. Okay. Donc depuis âge 14 ans, on a banda déjà pour ça. Donc on a déjà esprit wana et là tanga etikalanga déjà na mutu. Donc na mesana déjà na kosala pour na gagner vinanga. Na gagnera pas vraiment vinanga na ko senga ou bien kozela peut-être ba sunganga ou bien ninité. Oui, to ça na batu ya mitema malamu o bazana bolingo peut-être ko za pe na projet na o memelier à financer payo mais ya ndenge o ko le bila wana eza bongo te parce que même la musique na sala ngote. Bon eza ka organisation et tout, on n'y peut pas bien.
surtout que toza na Congo oza pe mwana mwasi obanda kotambola bisika nyonso te osengaka ba aide mbi osengaka bisika nyonso te donc nga nasalaka à part YouTube à part le journalisme oyo nasalaka naza pe na bacope mosusu nasalaka naza pe na makambo mosusu nasalaka natekaka pe bilamba natekaka pe baparfum nasalaka pe makambo mosusu donc oyo nyonso nayebi ke koki komemela nga ata $100 nazalaka na cope wana part ka cope ekoboma bato to cope ekoteka nzoto non kokende Dubai mpe eza mabe te mais ozokendele Dubai sikoyo kosala nini kolia système wana so ezaki kolia système mais na bonga déjà zela nano awa o eza introduction ya émission na biso soki mpe eza système de lobonga donc yo kutana na occasion mais na bonga makasi te nakutana nango te mpe nakokutana nango te mais nayebi déjà circuit wana eza circuit moko ya depuis kala yo yeba déjà do circuit wana depuis kala oui depuis kala nga nayebango circuit wana naza na Brazza depuis kala donc lelo nde ekomi makasi nayebi te peut-être parce que peut-être que bafille na biso mpe ya Kinshasa bakoti na kati ou bien nayebi te parce que biso na kala Dubai toyeba ezalaka bamama mikolo oyo bazala na baboutique na zandu oyo babandokende badubai bachine et tout lelo nde toye komona ke bajeune fille mpe bakomi kokende badubai et tout des fois même sans objectif oui c'est ça Dubai elobi te ke soko oke Dubai okeka kolia nie non c'est pas ça nga déjà naza mutu nateka bilamba donc so nake Dubai ezala peut-être nake nasombi bilamba mpo biloko na nga beaucoup plus nasombaka so nga moko na voyager nasomba beaucoup plus na Turquie mais eza mpe bato mosusu batindela nga peut-être na France na États-Unis parfum et tout et puis nateki donc nasalaka déjà bacope ebele. Voilà, merci mesdames et messieurs, c'était l'introduction de notre émission avec Lania Star, ex-danseuse Kofi Olomide. Sorry. Excusez-moi le terme. Ex-danseuse, il y a. Mais donc on gagne un casse vous. Parce que le bel c'est comme on a zaté. Ok, pas de problème. Ex-danseuse, il y a Wera Son. Ex-danseuse, il y a JBM Piana. Voilà, donc comprenez, technique, ils ont la peine à caprice, na bango micro et coco et comprenez na condition nini toujours qu'on travaille aujourd'hui on va essayer un peu ya kuzo makambo belé et ça na makambo moko de quoi moi ça benginga poto solo la yango sincèrement serrez vos ceintures et beau supporter Ania Star vous savez que azala cannabis mais j'en profite pour dire un grand merci à maman Zozo la femme de papa Noé Mavakala Nzinga mis le respect la Cour suprême maman Zozo merci beaucoup au bonga na papa Noé Mavakala Nzinga un grand merci à maman Deborah Lubanda kilo ba mère à Calgary c'est-à-dire Olekawa puis maman surprise un grand merci à vous un grand merci aussi à TK09 depuis la France TK international merci beaucoup pour le passage conseil Nabino un grand merci à la grande dame depuis quelque part Blandine Tatala 1 minute de silence pour Blandine Tatala une grande dame depuis les États-Unis d'Amérique il faut zalaka ndenge do zalaka bande konyo so ba congolais au Burkina Faso blasté. Bon continuer comme ça la confiance na mona mboka ndeko na bino sœur na bino tantine na bino Blandine Tatala depuis les États-Unis et kozala quelque chose de bien. Grand merci na vision le kandi mabia lancel memoto na yambo ba enyo so bakozwa libaku ya kolanda biso Eliane Kazimoto depuis les États-Unis d'Amérique HK merci pour na passage conseil na yo. Anniversaire il y a ex patron na yo ezali lilo JBM Piana un mot par rapport à naissance na yo. Bon, ça a consulté ma bon anniversaire. On a signé là déjà message. 55 ans vraiment. Et ça, donc, c'est pas donné à tout le monde. Et tout le monde a qui nzamba batelio depuis aux alaki mona mukie, ti okomi na ajuana. Donc, à l'andakandela et le sambo à l'andakandela nzambe toujours charisme azalaka nango a continuer kozala nango et puis motema pembe ya bolingo azalaka nango na motema na vraiment et continuer pe bakisama lisusu beaucoup plus parce que na âge auto komi nango eza ba âge moko vraiment il faut kotambola malamu moni il faut kotambola malamu kozala pe na bonzambe kozala vraiment bien quoi to lobite qu'il faut se laisser aller et tout kokende bisika surtout kosolola na mutu surtout au komona na nzela non parce qu'il faut se protéger aussi parce que nous marambo za rebelle mais il faut continuer kana moto malamu moto pamba c'est ça à continuer kana nzela wana ikozama beaucoup plus pour nae et puis nzamba pesa ilu
mikolo ebele ata ba santa peti. Voilà. Une question, Yelinga Anya Star dans le monde de la musique, souvent vous les danseuses, sur l'ongoué na orchestre vraiment bamisou sur ma popola makolo. Mais question donc Yelanga à mettre fois lorsque je suis avec toi mais nabo sana kotuna. Et lo konini et Gardakayo jusqu'aujourd'hui pembeni ya JB Mpiana parce que si ceux qui n'ont si moi mémoire nanga kala la majorité il y a activité il y a BCBG ils ont la cas présente. Qu'est-ce qui te garde pembeni ya JB Mpiana? Bon, ça juste considération considération parce que mon tout sera zopé ça considération oh yo zopé c'est payé azozong sera c'est quoi ça mutu abongo oko so kaza peut-être na kambaza peut-être un événement moko oboya kozala koto na epona nini donc rozala wana donc c'est ça en plus on a cadre musala na ngai donc je vois pas que esika moko na likaka on dit tolobara toujours mabe ezanga raté on na vie mabe ezanga raté ezala toujours mais total a toujours dans le côté ya bien parce que même ma baie à 60% malamu ezala ki ata 40% il faut total beaucoup plus 40% wana so total à 60% les cas ke belé ma baie au mona ki to kabona na batu nyoso to kozala pe na batu pembeni na bisote parce que tant que tozo vivre toza batu il y aura de makambo ya malamu pe makambo ya mabe mais ngasko bolamu oyo papa chéri asala ngai o ngai na tala ka bolamu wana na zwa nde esala ka à chaque fois nazara toujours ce que événement moko ezali ya koto na ye même koto ya Noël pe ezali donc na ya nazo image wana na souvent c'est rare de te voir côté ya Noël na mona yo beaucoup plus accroché na BCBG que maison mère non na maison mère pe nazo ba image na bango bon et ça peut-être que comme ça na comme ça na j'étais beaucoup plus donc balobani comme ça na attaché trop na BCBG que na maison mère ozomona donc nazaki beaucoup plus attaché makasi na BCBG que na maison mère mais maison mère pesa ka ndako nanga ona leka na sepe na ba relation ya bien na batebele o bazala kuna même Noël et tout même ceux qui linda soit na fête na zangi ça na fête té ozomona ke to benga na air nyoso to komana ka donc ezanga raté biloko na nyoso to donc voilà. C'est ça Relation ya malam souvenir ya bien bena yo garda ya BCBG p ya JB Mpiana personnellement ezalani bon beaucoup plus n'est dans le bas à bandeli et ça considération donc même souvenir et madame on a gardé na BCBG ça oh et pas il y a JB Mpiana ça peut on a gardé til lelo et vana na mutu ya papa wemba au son monde et ça considération pe respect au bazala nango envers batu batala raté peut-être que zala ki mutu musala na ye to zala ki donc mutu musala ne ke azo peut-être na ndenge moko boité au monde donc yango ke et ça la ngai pe nazara toujours na respect envers rien même envers papa même ceux qui tirent le lot à tikabiso nazara toujours na respect envers bango pe na considération na amour envers bango pour na talaka ndenge bazalaka na ngai donc c'est ça souvenir ya malamu nano o ngala koloba ezengo wana parce que wana ndeli kinyoso leki même na mbongo. Voilà Anya Star aujourd'hui bien que au tika musala est-ce que tu peux permettre na moko ya bana na yo a kuma danseuse bon ce qui moi na lingi to kotala pe na isika nini mais sikoyo ngai na lobaka ngala lobana nga vérité eza na ngoma bete mutu so ya lingi atopekisi opekisi so ki ya lingi musala wana yebaki osala kaka voilà mais peut-être na kozala penza en 100% mais na kolukaka na tia na voix ya malamu na kolingana tia na voix ya malamu peut-être kolakisa ke awa koleka te awa kotambola te awa soki bayebisi oleka boye donc oza na droit ya koboya parce que eza nzoto na yo parce que eza nde vie na yo donc c'est ça parce que eza mile moko peut-être na bamboka mususu net na bamikili ya poto kuna qui danseuse eza na valeur eza na considération eza pe beaucoup plus na salaire ya malamu que biso na Congo parce que na ba étranger ko kozala même na 50 ans mais ozo ça la danse tu vois ozo ça la danse parce que comment na tellement na niveau moko boyeke oyo
peu importe âge ko zala nango so za danseuse professionnelle au sala yango pe batu ba sepela na yo ba ko accepter peu importe âge za nango mais par rapport na biso na Congo et comme lokola neti moko eloko moko boye ya moquerie ya humiliation ya soni comme neti musala moko ya soni moni et comme neti musala moko ya soni ngana lobaka peut-être na banda musala o ya ki danseuse parce que nazaki mwana muki ce qui peut-être que na âge o ya ki mwana muki na banda ki so ezaki ta musuna âge ya ki mukolo o nazana ngo ko mona ndenge ba traitaka peut-être ba danseuse pas kaka na ba orchestre te mais la communauté na biso maintenant musuna ngana binate oui parce que tu vois la façon des gens de parler de dire des choses au monde que vraiment bon na évité batu bazana conception ya vision to ya romone na makamna bango donc ezala rapenza mabe ezala mabe donc na ngai moko ceux qui penza na boti moi na ngai ceux qui aza ya moi si ceux qui ont ça qui danser peut-être na poto mais na Congo te. Voilà, merci beaucoup Agnès Star. Merci beaucoup pour na réponse oyo la polémique ndena lingate non tout n'a pas question polémique bon voilà tout ça peut en gros Agnès Star aujourd'hui au Fani Bouye à la télé au Fani Piana à la télé aux hommes un papa de 55 ans aujourd'hui le collège Jibem Piana une femme ou un monsieur cherche il y a qu'à détruire image naïe qu'au saluer donc image naïe yo en tant que moi non donc aux équipes mais n'a papa chéri pe odos à la canaille au coquille kolobanine vu tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux au nom de Jibem Piana papa et que les réseaux sociaux eza esika moko na pourquoi à répondre lion on dit matin pourquoi répondre lion pourquoi fingi na lion autant de penser que pourquoi au penser on répondre lion donc eza esika moko donc batu eza ba benga ngoni na benga ngoni nini sangana donc pays sans loi donc pays moko bo ezanga papa ezanga na ba mama ezanga na ba noko ezanga ba oncle donc na ba tante bazanga oke ba ko conseiller bino bazala raté na bana na mikolo na ba tata bato ko mabiso nyoso tu ndenge moko to ko ba neti mo bato moko mitu pasteur Denis lesa lo ba pétage neti mitu na biso sala ga lisute na mikolo penza Monique yende kutaka pesa conseil mais nga mutu na de sala ya mitu basala rapesala bazala bango pe mais bazali sou mingi te vraiment oyo ya mitu esalaka bon nga na comprenaka so na tali de nombre de fois o nga moko na mona o bafinga Jibe Piana et pas bato tali na nuna mutu yango azobeta lisolo na comme si ayebiye comme si apesa ya tambote comme si alia na ye siko bato bongo siko so bazate tamsusu basa 100 so le bisco banda répondre combien de personnes voilà on peut se justifier attends lingi o lobake non marambo ba o lobela eza solté o lobela combien de personnes tellement bazé belé en plus ça star des stars batu bako finga bako loba donc bako loba na bango kaka na mabene madame na lokuta bako loba mais kotala nde batu mususu siko o ba finga ka koti penza nanzoto ya buta bandi ko finga nzoto ya mutu et tout moi ça me fait mal Mesdames et mesdemoiselles et messieurs, c'est comme ça que j'étais en train de parler. Cette émission c'est le code de bonne conduite, une émission où tocha kamakamunyo so en ordre, une émission où to lingaka polémique te bêtises te ici même si nous recevons ba finga kama kasiwana quand tu arrives ici ko finga et kozala mais Anya, tu voulais faire Oyo Nalobaki tout au début, droit, il y a réponse, face. Non, c'est pas droit et réponse. Non. Laisse-moi finir, non? Non. Laisse-moi finir. Il y a question à répondre, c'est la question. On a ça la droit de réponse. Ah, il y a ça la droit. Non, on a taboyé pour finir 1000 personnes, pour dire comment on a ça droit de réponse. Mais on a pas Nalobité que yozo ça la, yozo ça la droit de réponse par rapport à insulte, moi, injure, moi, envers you. Moi, je n'ai pas dit ça. Mais on a ça n'a pas droit de réponse. Mais ça la question là autour na réponse. Analyse nini okoki kosa la face, il y a ce qui se passe entre l'artiste musicien Jibem Piana et puis Mama Congo. Qu'est-ce qui se passe exactement, Anya? Parce que on a tiers na yepé vers yo na yebike batu basé belé et yo za parmi batu o baluka toujours ko défendre image à malamu ya Jibem Piana. Bon,
analyse nga na koyo kosala na oloba kaka na osala analyse te mais na kopesa conseil parce que balobaka mwana moke abetaka mbonda pe bakolo babinaka kopesa conseil par rapport ya bandeko bazali kosala pe na bloko lokola ba live ba émission na ba réseaux sociaux bazala moi na retenir kotala ndeko na biso ya mwasi o aza combattante na habité ce qui yo robenga ena ni mama Congo vraiment asali soni makasi komona nini je crois la vidéo la kisaki nga wana oyo namoni akomi makambo moko boye pona papa chéri eza soni kotala mwana mwasi kofinga mutu oyebi nzoto na yete oyebi vi na yete oyebi eloko moko ya vi na yete kaka juste parce que aza musicien juste parce que aza star juste parce que aza moto oyo ayebani tu te permets ya kofinga ti nzoto na ye ya kofinga ti vi na ye eza soni en tant que mwasi kosala biloko ya bongo eza vraiment soni je crois bon azosala ngo peut-être pe aza na poto et toi ayebi ke moto bofunda ye wapi donc eza musika et tout eza pe poste moko boye soki atie soki bokoki kofunda ya koyi kolongola yango oloba peut-être bato basala ba capture mais je crois soki azalaki na Congo awa ngai kosala yango te ndimi te ke ngai kosala yango mais nga na kolobaka ke eza pasi mingi na bandeko na biso oyo baza na poto tozokanisa bango baza instruit baza mayele baza na respect na envers l'autre mais ce n'est pas ça tout le monde qui est battu bazana poto bon poto nyo sauté battu nyo sopété parce qu'il y a même des combattants et des combattantes mususu qui se respectent on peut ba respectaka bande ko mususu marguer lit na bango bazo sala mais ba respectaka bande ko mususu ozomona parce que baza bien éduqué mais côté la message ya mama Congo na eza ko lakisa ke mutu azo éducation te aza bien éduqué ça c'est trop fort Agnès non na fingité na zoloba na talisiote eza na ba combattant pe ba combattant mususu oyo bazo bunda list oyo ya combat oyo bango ko bayebi pourquoi bazo bunda yango peut-être pour na ko défendre bandeko basali ko kufa na est kuna peut-être pe mboka na biso po ezo tambola pe malamu te wala pe to ko sapete parce que ndenge vraiment tozo senga ke mboka kende po biso tozala bien po batu nyonso to bazali na kati ya mboka tozala bien mboka etambola bongo te ozo mona ke babiloko wana ezo pesa bango bakanda ezo sala ke ba continuer lit na bango oui ezala ba misusu bazo sala yango na ndenge ya malamu oh penza bazo se respecter baza penza batu batanga baza instruit baza mayele bazo sala ngo na ndenge moko ya bien bazo sala penza combat ya bien mais côté la batu mususu lokwa ba mama Congo c'est comme si combat ngo neti ye penza soko na ebiteta mususu albenga ka papa chéri ba sala émission aboya kisiko kanda wana ou bien asenga ki peut-être loko apimela ki ou bien alinga ki aboya ki kolinga esiko kanda wana etinda esiko yo a profiter na sima ya combat o ba combattant bazana ngo abanda siko kofinga ka nyo surtout ndenga zo finga ye wana mais eza sonne eza mawa mingi parce que biso même biso toza na Congo biso pe biso na ngala banda pe combat depuis kala ngala bagazi o ngala zo na Congo oyo mama Congo azo ngote bakutu na kanisa ke ndenge déjà IDP ça doit pouvoir ba anya o bino bolinga zo ba poster c'est ça tu vois donc to bundi ba combat biso to bundi combat na Congo toujours bon aujourd'hui notre papa Félix Azali président mais bino bena bo banozala na sima il y a papa Félix qui bazoya ka na ba téléphone bo filmer biso comme ça on était là ba preuve za wana ba gaz biso to zoa to bungisa ba téléphone to bungisa ba caméra to bungisa to zokanga na zala ba pota dernièrement je crois to sorti nanga suka ya combat ezalaka biloko moko elekaka na palais du peuple pota wana na zoka kana ba masasi wana niveau ebetaka nde na lobaka vraiment na okende lisute na okende nanga lisute po to bundi pe mingi mais biso to sala combat yango na Kinshasa to sala pe combat yango ya kofinga batute to sala pe combat yango ya motema mabete ya ko ina ni musicien ni ba politicien te mais to sala combat que notre monique tembo kana biso etambola malamu te tango babengi ke faut boya marche moko kozala boye pona ko défendre mboka to bien ko défendre Congo na biso to bande ko bima ko kende ko sala yango mais siko oh ya ye azo sala wana est-ce que wana penza za combat
est-ce que wana eza combat soki aza na besoin mpenza ya kosala combat asala combat moko vrai combat moko noble combat moko noble sans insulte sans kofinga sans lokuta ozomona wana nde ekozala bien parce que barésistante barésistance baza ebele partout baza kaka bango kaka oyo baza na poto te bazali na Congo baza na Goma baza na Butembo baza na donc baza tellement ebele parce que oh et ça la rakemuta comme un résistant to résistante eza nini comme un résistante na eloko moko boye oyo to na ba politicien eza nini po mboka ezotambola malamu te po soki mboka ezotambola nango bien yebisanga est-ce que mutako comme un résistante voilà non comme yango te yango to moni lelo ya Laurent Sokoko to yeba qui était to mona qui était to moni na ba itando ike azo réclamer mbongo na ye oyo do apesa bokechu yo ye a makambu ya message to e makambu ya Laurent na dédicace na wala ba combattre te na ba combattre ba c'est la ambition na linga bango mingi ba o na linga mingi ba o ba ya Laurent Sokoko bazo bunda bitumba moko noble o bazo bunda penza na ndenge ya bien sans kofinga sans ko critiquer non oui critique ezalaka parce que na ko sabande ko nanga bazana poto même o bazana Kinshasa même ba politicien na lo barango med fo na lo barango mingi même makambo o komeli bande ko na biso ya porte à porte o batani ba fia ya Kinshasa c'est juste parce que politique na biso za malamu te c'est juste parce que souffrance eza na kati ya Congo pas eza na kati ya Congo yango zo mona bande ko mingi ba tellement ba lembe souffrance aussi ça musala boy classe boy licencié licence mais doctorat musala ezate okomi mutu ya wewa okomi mutu ya ko changer mbongo soki babenga bango banani bakambiste okomi donc okomi mwana mwasi komona okomi serveuse na boîte moko to na bar moko mais oza licencié oza docteur aussi donc aussi ici ba classe ozomona siko ba pasi wana ba bloc wana ekomi kotinda bandeko na biso bakende kolia ba salité na Dubai kuna ponini a sécurité sociale voilà mboka na biso za malamu te social coûte oui na habité sur kenda wapi sécurité coûte tozolela Ernest sécurité za na kati ya mboka parce que soko tali ba enlèvement o ezo sala ma na kati ya Kinshasa eza mawa na pasi tala kuna na est kuna guerre mikolo na mikolo bandeko bazo kufa mikolo na mikolo donc wana ngako to wana ba combattant o basalaka lit moko avec noble avec vraiment avec o eza penza na nzela sans kofinga batunga na pesa bango bravo na pesa bango ba félicitations pe na pesa bango makasi parce que un jour peut-être na kotelemela bango wana un jour romona pe makambo ko changer voilà merci mesdames et messieurs le baki ya Laurent Salini ya Laurent namoni aleki na papier ya munene ke mbongo nyo sa pesa bokechu plus de 300 000 na ebité abano pesa ka bokechu za musicien peut-être a pesa ke po yemba kaya bwa kakaye mais ya lobi abano pesa yembongo pona succès nini nze monini bokechu boyemba ko seli ya Laurent tadi te wana ce que ya Laurent Sokoko lobi bongo te asani mabe te asani mabe mais à cause te est-ce que bokechu azana succès papa $30,000 ayemba bon yo soko yebi Laurent Sokoko c'est grâce à qui il y a tonton bokechu mais soko yebi sanga est-ce que fallait ka yemba non ezalaka ke oyeba ni lelo Congo mobimba lelo poto dans le monde entier et si ka oyo bayebi kombo ya Laurent Sokoko c'est grâce ya Boketu grâce ngai ndenge na za awa so na yebi Laurent Sokoko c'est grâce à Boketu c'est grâce à Boketu muto ko sa bisoté voilà donc quand on a banda lokuta te ou bien nité parce que tozo peut-être biso peut tozo pour sa musique ezonga na poto mais to reconnaître na lokuta to banda ko critiquer Boketu to banda ko bomba Boketu benité pour ya Laurent lobi boy pour le lobi sonyo tout ba Laurent Sokoko c'est grâce à Boketu qu'est-ce que Boketu te to nga to yeba Anya qu'est-ce que les gens peuvent comprendre bon toza pena wana te juste en une minute qu'est-ce que les gens peuvent comprendre la sortie médiatique ya Laurent Sokoko non na yebi ke yodo ko tala kiango Nathan
sala kango na ya Laurent Sokoko ba kosi ba tie na erreur makasi et puis mutu akosi nga na yebi siko mutu akosi aza mutu mo déjà sambwa na ekala aza mutu mo déjà ko ye déjà réputation beba siko ya Laurent Sokoko comprendre que mutu wana ali gabel s'appelle moi on ya Laurent Sokoko to bando respecter ouais c'est quelqu'un qui to bando ka ndebo ki to bando Laurent Sokoko soki e ba hélicoptère banine to bando mona ta mususa ko za la président moko boye mboka moko boye mutu moko ka millionnaire moko boye donc la Jeff Jani les têtes donc to bando mona mutu moko ya niveau ko mutu moko ya niveau qui se reste bon ko za na mbongo papa $300,000 c'est non ko za na mbongo omoni lo kwa sali bambongo na ene se ko na mai respect nyonso to bande ko pesa eke wapi nga ona kolobeza pe nini ka conseil ke ndikana ba message surtout do pas ya ba congolais nyonso voilà donc muto atindi asala biloko na atie ya Laurent Sokoko na erreur makasi il fallait qu'il part. Est-ce qu'il fallait qu'à passer dans la télé? C'est ça, même ceux qui babé na boketo amoni ki alingi na sur lutte, tu peux te retirer. On croit qu'on s'est retiré sans que on soit là-bas. La télévision, même si tu as la maîtrise, mais tu as la maîtrise, ma cassité. Parce que télévision, au micro, on a la caméra, et qu'on a maillot, et qui tisse silicio, comme peut qu'on matisse. Voilà. Aux hommes, si on a l'été, tu as la maîtrise, tu as la sagesse, peu importe, bon, on a yo. Peu importe ba milo za nango niveau ko bomayo on dit maté mais lelo et bimi lokola tout ce que Boketu faisait ezaka soutenu par ya Laurent Sokoko est-ce que c'est pas un danger pour lui est-ce que c'est pas un danger pour na apparition ya papa oui même pour nango ezaka danger bimi lokola yé abanaki ko soutenir soutenir ba rebelle babiloko nyonso papa na biso Boketu ngasi kona okende ke ezalo ko muto zo soutenir ba rebelle parce que soko tel maloba ya Laurent Sokoko alobi ni na bike boza na ba préparation bozo préparer tam susu soko tel ezo ke net mo na ndenge mo ba terroriste eloko mo ma be bazo ni ko sana na mboka donc c'est que yo déjà muto bande ko financer bango oza déjà complice eloko zo ba te ke ba ko kanga epe na ye moko ce que ça vraiment o alobi peut-être bazo préparer crime moko bobien ye moko ye mutan boso ko ba kangana ezai ba kangana oye donc yango na lobi mutatindi ya conseiller le cas na télévision loba boy atie na erreur na ndenga bukete mbongo ba kabela ka mutu ko sala sur réclamation nango te voilà non mais parce que loba se ko défi sakiye na défi yo to signer ba papier okozongi silanga mais apparemment na cause do ba no pese na même so ka pesa ki pona lit ye moko loba pesa ki pona lit mais ko mbongo pesa pona lit siko mais lit kasi ke ba buda komba ba betaka na potote bon kasi pona bango ba politicien pona ye Laurent Sokoko pe pona bango ezalaki ke no musique ebeta madisu na potote parce que mboka la biso ezana pasi batu bazo kufa mais siko ozela to ke nena na ndenge ya solo siko soko tindaki mbongo ngo ezaki pona lit siko yebisanga soki basala ki ma pona lit siko mbongo ale ko vanda kaka ezozela o kaka mukolo yo ko sepela lisusu te bazo lisela yo ezana sens te mais $300,000 papa si vous aimez vraiment le Congo il fallait que $300,000 tinda même atana est ou tinda ba orphelin bazé bela sala même ata école moko même à hôpital $300,000 okotoma maman hôpital on dit biso ba congolais to linganité to ana bolingoté même baba sa tale belé bato mbongo basa abana mitema na bité so ba mbongo ngwa ba kisi nde sala ka ke ba salisa batuté lelo tala mutu lokola abeda chou mutu lokola oyo aza na eko soko tala komona ki aza penza na posa mondele mais tala motema malamu aza nango tala kosalisa batu ndenge ye azosalisa batu même bandeko na biso toza ba entrepreneur ebele o baza peut-être na ba projet mais basa na bato ko financer biso te même gouvernement na biso même l'état na biso et financera bango te pour ba réaliser ba projet na bango tu peux imaginer ça mais mutu on kuta za na ekutu congolais 100% te mais azo aider batu azo aider bana o baza na ba problème ko tanga bazo tanga bana o baza na ba difficulté azo tanga sabane bele mais biso moko bandeko na biso ba papa na biso o baza ba congolais 100% makila penza ya okati boye ya yo mais tala biloko ba osala au préféré aux mbongo okene ko bunda lit moko boye oyo pour bloquer batou mais entre temps na Goma entre temps na Babutembo kuna
baguerre ezali bato bazokufa awa na Kinshasa baorphelin baza bamisusu baza na problème ya kolia bamisusu baza na problème ya kofutela bango minerval bamaladi epai au moins esika motema mabe eza na Congo. Voilà pourquoi moi j'en profite aujourd'hui. Voilà, les entrepreneurs, vous qui avez beaucoup d'argent, les Congolais qui vivaient ailleurs, au lieu de soutenir Makambo et au lieu de soutenir le bêtise, au lieu d'être derrière ma futilité, prenez seulement cet argent. Boya investir awa. Investir awa. Vous allez donner le travail na ba frère na bino biso baido tozangi misala bandeko na bino abasi bandeko na bino mibali ba o bazala misala te parce que moi ce qui m'a fait mal c'est lorsque je vis papa Laurent Sokoko à la télé réclamer ces $300,000. Encore réclamer pas nani akabaki kuna. Il y a beaucoup de Congolais bana bambongo belé na ba poto wana boza bambongo belé ne soutenez pas seulement ceux qui insultent parce que Congo lelo est comment même pour côté na politique faut obano finga politicien moko boye obano finga président donc obano critiquer gouvernement makas à l'époque bayoka yo donc aujourd'hui pardon Anya voilà alors Anya moi des fois ça me fait trop mal de voir que lelo pour mutu a comme na place moko boye il faut afinga. Il y a beaucoup de personnes donc aujourd'hui, on peut citer leurs noms. Ils sont là-bas musiciens, ils sont là-bas journalistes, ils sont là-bas politiciens. Pour bâtir une place, on ne regarde plus le niveau Yamutu. Là où il vient, là où c'est que de Moutou na sali, l'essentiel les akaka, les cas bandaka ko finga Moutou moko boy, batu moko boy, ba oyo bayo kana kana Moutou na te, ba kozala derrière yo pour venir, ba soutenir yo, au continuer ko finga. Pendant que ce pays a besoin, il y a 10 francs na yo. Pendant que ce pays a besoin, il y a contribution na yo. Mais vous prenez cet argent pour des futilités. Ça me fait trop mal dans mon thème. Analyse par rapport à comment on a l'élo. Après plus de 20 ans, bakabwana basangani lelo pona koluka moyen kolobaete to sala donc eloko moko. Est-ce que c'était important? Est-ce que ezali na bénéfice mo boina sima ya ba congolais par rapport à beaucoup tani ya wenge et puis concert au bako livré à wana stade de Martyrs le 30 juin. Bon, analyse nanga par rapport nango ezali kanisi moko ya malamu ndenge to kanisi ya malamu sur quel plan? Ya malamu sur quel plan il y a réconciliation nanu parce que soko tali pembo kana biso bato baza trop séparés makambo ya tribalisme wana mais kotala wenge musika baza bato ya bikolo ebele tu vois tant basangani bazali lokola pe basangisi mboka basangisi mboka koboya nanu likambo ya tribalisme wana il faut ekufa ekufa wenge ezali bato oyo ba misien oyo biso na Congo to lingaka bango vraiment makasi biso bon à l'époque donc c'est une école wenge oui nazaki na mwana muke na eba ino makama musique te mais batu ya ba H na bango na ebite yo pe soko zaka yango donc balingaki bango makasi tangu ko kabona na bango esala makaba tebele pe bakabona ka ba famille kabona ka ba bitumbe bimaka makambe bimaka ebele mais ko sangana na bango ezongisi lisusu unité moko na kati ya mboka na biso ezongisi unité moko na kati ya mboka na biso surtout ezo détruire loko ezali tribalisme ezali ke muto ya bandundu ayina muluba ezali ke muluba ayina mungala e community eloko ngo na ebite na sira mobutu biso to vivre na mboka oyo na tikala komona na nga makambo wana te donc kaka na mikolo o ne makambo wana komike oyo aza muluba na lingiete mutabandu na lingi nazo yebate muswedi tout ça tu vois c'est ça et comment ependa ko yana ampleur moko ya mabesko wenge réconciliation na bango ezako boma eloko wana ozomona si ezako boma eloko wana o elingaki ya makasi na kati ya mboka na biso o elingaki ta division eta même barrière na kati ya mboka na biso donc wenge baza wana kosangana na bango réconciliation na bango ebomi eloko wana soko tali yo moko même sozo yo kana babalabala eloko wana ezolo ba malisu te wana muluba wana boy ezolo ba malisu te ozomona mais c'est comme si ezali kaka Ndetika Congo mutwaza derrière wenge le gouvernement congolais et ko la bongo te et bongo mabeza pateza bongo mabeza ndenge bazo fanda na luxe wana bango nyonso autant de jours
mais producteur azali non producteur azali makambo nyonso tout otiaka kaka mabe te tokanisaka kaka mabe te même si c'est le président de la république qui peut financer bango to asumi ke eloko wana esalama mabe eza pe te parce que eza eloko ezokoréconcilie eza kosangisa mboka en plus le 30 juin eza fete ya indépendance ya mboka na biso je crois que baane mibale oyo euti koleka totikali ata kosentir le 30 juin te ke ata kosangana esika moko mpo na mokolo tozwaka indépendance siko lelo wenge kobeta le 30 juin pourquoi kaka ifo tokendaka kaka na makanisi ya mabe malgré tout ça le producteur aussi azali na kati ya makambo oyo. Parlons aujourd'hui papa Nabiso Antoine Tshisekedi Tshilombo le père ya unité nationale azolinga komona ba congolais nyonso bazala eloko moko oui donc ndenge lobaki bazovana na lix papa oyebi tango tobetaka ba concert tango ba concert ba minene boye sala makaso ki producteur azali ba sponsor bazalaka bakoyi pe kovanda na Béatrice on a pe bazofuta toyebi na sens ni Béatrice peut-être azana besoin de publicité azana besoin de promotion pe ya hôtel na ye akoyi ko sala la bango pe pourcentage moko OK tant mususu yo kondima te tant mususu ki chambre zalaki $200 et ko ki tape na $50 parce que bazo ça la publicité ya Béatrice tu vois donc na sens wana donc tant ba organisaka événement ya munene ngana sala na makambo ya événementiel na travaillé déjà na 4 événements ya makamba événementiel j'étais beaucoup plus koto ya ko s'occuper na ba fille na côté ka ba billet comment to côté ka ba billet en avance et tout pour na kokotisa déjà mbongo na travaillé déjà na ba événementiel to betsa papa wemba na matadi 2 concerts avant to betsa papa wemba na matadi to organiser ka barbecue moko na matadi oyebi ke barbecue na to mema ni orchestre te to mema kaka ba fille o bakenda ko sala spectacle kuna spectacle ku basala ezara nini baso sukolaka na piscine musique bazo bina et tout mais batu bafuta ba billet à droit d'entrée $20 et ça la plein moko pendant ces 2 jours on dit matin le quoi nini le corps orchestre moto et outi ko ekero beta kuna tu vois donc na yebi ndenge et ça la makandenge et kendaka ceux qui besoin organiser peut-être concert moko ya munene il y a des sponsors ba kozo ba tâche pe ba charge mususu il y a des sponsors mususu ko ba zo charge penza ya ko futa pe cacher pe mususu ya ba musicien tu vois donc c'est comme ça se passe bata na ka teke o mbongo zo bimebele ndenge ne loko ngo ko za munene a besoin ya mbongo est-ce que pendant que comme ça la mbongo mbongo zo ou t'es pas président non et quoi que ou t'as pas président et quoi tam sous pe 50% to 40% mbongo et ça tam sous ya producteur tam sous pe 50% ça tam sous ya sponsor tam sous 60% ça pa ya sponsor donc tam ba organiser que événement ça na bandenge ebele ya ko ba entrée et tout pour na événement on est à la grandiose et à la monnaie. Voilà, merci mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous avons autant ébelleté. Que les gens comprennent quoi par rapport à passage nayo ya mukolo alelo, tobi kezali mukolo nesengo mukolo mbotama ya papa JB et puis Anya Star mikolo ebele, beaucoup de personnes ba réclamer yo na makambu na yo wana do mesana ko sala wana ozoko sala yango te. Message nini yo koki kozala na yango ya kimi. Anya pardon. La question na komana suka bato ba comprendre nini par rapport à passage na yo ma chère. Bon bato ba comprendre car que na lingi bango mingi ndenge bango pe balinga mingi que toza bomoko toza la ka bomoko toza toujours na bolingo donc loko moko te to mutu moko te akoye ko ya ko kabola biso na kati ya mboka donc toza la moluba oza la mungala oza la muyaka oza la muswahili oza la mutetela oza la soki mutu ekolo nini tozaka bato moko toza biso nyonso tuka ba congolais donc ngako makambo muluba muyaka nini na yeba ko ba mama te kala ebika na congolais kala na mona mboka donc c'est ça tozaka bomoko unité wenge memeli biso vraiment bato surtout bazala penza na donc na nzela wana quoi na nzela wana ba oyo bazaki na ba problème ba koswana ba réconciliation wana ekota bisika surtout mais ça ba réconciliation moko même pour na wenge to ninge ça vraiment na kati ya mitema to ninge ça la pour na bongo te après lobie kuma ononga inde to ninge bongo te to ninge vraiment bazala bomoko na ndenge ya solo ezala vraiment na bolingo na kati ya mitema parce que so eza bolingo na kati ya mitema te ekozala après lobie to yoka ba scandale comme koya
ya ebele ebele tout tout mais ce que ça bolingo na kati ya mutema ekozala malamu ti bakobeta concert na bango ekosila ti bakosala ba programme o bazana ngo omona ki ata mutu alinga ya tia bango na problème ata bango na incompréhension to na confusion donc bakolongola mutu wana ozala musika po bango balingi ezala vraiment na kati ya mutema quoi donc c'est ça et puis bambote kaka na bana ya Congo mobimba o bazali na Congo ba diaspora ba combattant ya solo o bazali vraiment ko bunda lit na ndenge ya solo pe na ndenge ya bien donc ba mbote na bino bo continuer lit na bino o ngala solo ba lit ezate ke po ya koboyela ba mise ba betaka na porte non mais na ndenge ke bazo bunda ke non makambu na mboka na biso échanger na o bazo bunda penda po makambu na mboka na biso échanger po même biso to na kata mboka souci na biso zakaka ke mboka échanger makambu ekoma bien parce que so mboka na biso changer makambo comme bien to bandero luka ba visa te to ke na revendre na pote te poto to zokata moi social ya pote sunga biso to luka ngote o sala musala no a oza place mo sala musala ganatam $1000 $1500 donc o zala bien au foot ndako no foot la bana na classe malamu et puis ozoke ne ba vacances pona ba poto wana sans que o luka ya mbongo ebelo ke ne kokima na poto to singa pe na gouvernement na biso il faut pe koto ba benga ngonini diplomatie. Ouais, diplomatie. Côté diplomatie, na le côté ba visa, na moni vraiment mikolo ba visa ouais et comme moi ma bien la diplomatie entre la RDC na ba pays à Libanda il faut ezala. Non mais déjà papa déjà sali belé. So que na braza ba voyage ka ndenge balingi. Ndenge balingi pe na mbongo muke mais biso a po ke ndata Turquie pamba aka mbongo belé. Tala na kaka Turquie to bana ko kendo futa visa $100 mais lelo pose un visa l'ambassade à Turquie à part non be examen to sala ka ba dépense musu to sala tu dois payer $240 $240 ana wana écoute ça démarche à visa il y a normal donc ce qu'on dit visa express donc il faut que netina ba presque ba $1000 wana ba tout le quoi biso to sala ka ba visa normal ba donc ba demande à visa normal sans que les canadiens ba tout mais ce qu'on s'entend ba o ba les canadiens ba tout bazala ba $900 $2900 ozomona ke kaka biso ba congolais toza ba ndoki mitema mabe bango ba yeba tie visa na ambassade na bango $100 o sala ba examen na yo na mikana na normal ba extrait bancaire na normal o ye o visa au voyager normal mais ba na motema mabe le quoi congolais lingaka congolais te aye a créé agence moko boye wana ezaka ba ministre ba créer biloko wana a créé agence moko boye o il faut foutre frais de suivi ya nini ata la ambassade ya Belgique wala ba ambassade de France ya France ba biloko wana ezalaka te yaka na ambassade de côté demande na yo côté na ambassade o fouti frais ya visa na yo ba pesi yo visa sur ça en autre siko bido bozu bo créer le biso bord moko pembe de popo singa ba frais de suivi ya nini pe comme ça visa de $100 ndenge zaki na ambassade bomatisi yango mbala moko de $240 en quoi ozomona ke Congo na biso makambu ya kobundela o ba combattre faut ba bundela eza ebele o ba résister faut ba bundela ba telemela eza ebele tellement ebele ke ezo sada passe yango tozo zonga siba po batamite mabe bazali ebele surtout na ba politiciens na biso bazaka na souci ba faire souffrir peuple parce que eloko wana eza donc eza boye ko faire souffrir peuple c'est ça. Yango zomona ke visa e comme lix na kati ya Congo et comme lix mais na Brazza kende na Brazza pour kende Turquie ono kende ba Maroc tout ba kende rango sans visa a futa visa na ka soit comme l'aéroport a futi ba betele caché mais pourquoi pe biso na mboka na biso il faut comme bongo merci c'est ça donc yango na roloba ke mboka na biso il faut changer ba combattre bo continuer mais na ndenge ya malamu ko finga te ko beta te ko boma bande ko na bino bo financer pe makambo ya ba to pe mabe bo financer pe makambo ya buzo bate bo financer makambo ya buzo bate so boza na mbogo bozo luka bo kende ko financer to za na ba ndeko na biso ba mama na biso o bazo ba problème ya avion na ba est kuna bazali ba orphelin baza ebele kuna o ba para ba kufa même awa ba orphelina ezali ebele ba nebele baza même na ba orphelina batanga kate baza na besoin ba soutien na bino baza na besoin ba aide na bino mbongo wana o lebo kende ko boka bozo mbongo wana bo aider parce que tant bozo aider bato wana nzamba ko bakisela yo lisusu ya ebele akozong selo ya ebele ozomona donc c'est ça bambote na ngai
na Hercule Bavoitou depuis London City na bana potonio surtout balobi Hercule Bavoitou sponsor numéro 1 solo la bien Yandika TV 243. J'ai fait des gros coucou à toute ma famille, des gros coucou à ma grande sœur Nana Botepa, Bibis Makoma, Fallon Wifi, Lauriane Pala, Yannick Bangala et à ma maman Mami Lomé na bafani nanga nyonso o baninganga bafani nyonso to Yandika TV 243. Vraiment na lingi bino mingi ba gros bisous na bino pe ba abonné na biso ya page nanga ya Facebook ya Yandika TV donc ya Anya Star officiel donc ba abonné na biso surtout bo landanga mingi awa donc na Top Congo Top Média Télévision Top Média Télévision et puis Télémonde, et puis Nandika TV 243, na TNT, na Canal 30, na Apic TV. Donc, bon, l'andaranga wana, bon, on surtout besoin d'un pour ça, na Memelabido, donc je suis là pour vous. Et puis, livre Nabiso, il y a déjà Kalamingité. La prochaine émission, oui, Awa, donc tozo bunda pour recevoir financement. Voilà les idées. Gouvernement na biso financer na bango, financer na bango ba entrepreneur té. Financer na bango entrepreneur té pour ba financer il faut za la leki ya mutu moko boy. To za la mwasi ya ministre to likango ya mutu moko boy. Nde ye moko azui projet na ya memiango mais biso tozo bunda to yebi ke batamite mamalamu bazali c'est projet ya livre on a pas ko aider vraiment ba maman ko aider bana basi et ko za la financer na bato malamu pe to robinsa livre na biso kala milité. Voilà, merci, ça n'est fini pour aujourd'hui mesdames et mesdemoiselles et messieurs. Ngai tadi ngala pa na yamela kibino Anya Star oyo nakanisi afingi motote to fingi motopete onyo sotolobi awa justement c'est pour réveiller bandeko baza kolala, c'est juste pour réveiller ba conscience bandeko musu, c'est justement pour que tout le moyen to kangana, tu vois, to simba na loboko tozali bana mboka moko ekolo moko tozala unité nationale wana o mokonzi mboka azoko senga yango à travers yango ayeko créer union sacrée justement pour que le Congolais base à la place moko ba sangana. Vous qui avez des facilités nzambe asalibino grâce bwana ba moyen bwana ba mbongo soutenez ba projet o ezali ya malamba émission kitoko boye. Vous pouvez venir ici justement pour comme sponsor na yango pour que to travailler plus que obiso tozoko sala lelo vraiment nzambe azala na bino nzambe abate la bino nakanisi o nyonso tobeti libaku na makambo tolobi. Nous sommes les enfants de Dieu et le pardon est une puissance qui libère. On demande le pardon, les excuses na banda kuna bino mais toyebi ete to sala kiango pour soit mutu moko te. Ce que Jésus-Christ a été to kutana la semaine prochaine avec Anya pour nakoluka meto beta masolo vraiment solo au Italie wenge. Tadi allez lobi ko le kalelo. Merci, big up. Entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Kabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Kabinda Center. Veuillez nous contacter au plus 243 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www.muntutechnology.com.
Move to the technology of Africa.